Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende. Edino image, motazo panza sango ya Paris, partout. Ye to bangela ka ete, ye pona bilili to longola ye. Edino image, panza sango ya RDC, panza sango ya Congo, Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image panza sango ya Congo. Edino image. Panza sango ya bilili. Edino image ata mutu tengama kokamwa. Panza sango ya Congo, Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko panza sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Bonjour peuple congolais en particulier, et citoyens sur le monde entier en général. Ngai babino kulutu majena bozo landanga awa en direct na Edino bilingi, Edino image na panza sango ya Congo. Bandeko ba bolingo ba information mikolo so totali penza o eza penza makasi penza à la page ezaka likambo ya politique ezo leka na mboka na biso kuna la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, démocratie wana linko lobanini, peuple nde a votaka batu oya lingi po ba diriger mboka wana. L'État a kosala makambo nyonso par rapport ya bien-être ya peuple na ye. L'État bomaka peuple na ye te, l'État kufisaka peuple na ye nzala te. L'État bomisaka ba structure, tant maman na papa baboti mwana. L'État a reçu déjà des hôpitaux, a reçu des marchés, a reçu des écoles, a reçu des balabala, des lopango, des sociétés. Rien n'empêche que ceux qui peuple ont collé a aidé l'État à retomber des écoles, des marchés, des nzela, et qu'on est comme l'Isanga. Il y a peuple dans l'État. Donc l'État a aider à venir, à structurer à venir. Les citoyens ya mboka wana. Mais eux ils ont les Canadiens mboka na biso la République démocratique du Congo. Majorité ça n'a vraiment le contraire. Tout dit comme on a élection et où dit que les Canadiens pays na biso. Les communauté africaine à lobby va suspendre proclamation ya ba résultat wana oyo gouvernement congolais soi-disant CENI ils ont proclamé va suspendre yango. Ko suspendre yango lingo lo bateke élection wana ekufi. Ko suspendre va proclamer les sous teke Kingandi a gagné élection wana. Po élection le kina mboka na biso mutu nyonso o monde yango eza élection moko résultat wana eza nommé. Tozonga pe na nzela na boboto. Moto nyonso pena zala conscient. 1 + 1 = 2. Kobeta mutu eza mabe, koiba eza mabe. Élection wana ndenge babimisi ndeko na biso Félix Tshilombo, ndenge baproclame makambo ba député na ba élection provinciale wana tozomona ke ba résultat wana eza malamu te. Alors sikoyo intervention esalami na niveau ya ONU. On y a lobby tout fanda calme. Peuple congolais fanda calme. Tant sikoyo Union africaine a lobby na l'État congolais a suspendre proclamation ya élection. Batebele na moni na landi mususu a lobby juridiquement ils a conformité que Union africaine a kota makambo wana o etali juridiction congolaise. Nalandi M. Mende. Donc, il y a un répondre M. Mende. Il y a lobby. État congolais, État indépendant, État souverain. Tout ça, c'est 59 T. Bapaya, surtout Union européenne ou Union africaine, ils ont le droit de gérer dans le interne à Congo. Il y a toujours M. Mende. Dans le émission, on a eu le cas, M. Mende est intelligent. Mais à Bangisaka,
la journaliste mosusu namonaka ebele bakapembeni na ye. Si j'étais là nangai na posé mes semaines de question oyo lokola ngai naza mosika nazali mpe congolais d'origine naza na droit na tuna ministre ya mboka wana Congo question comme mpe bato ebele baza na droit ya kotuna surtout lelo na monde ya lelo tokomi na bamédia makasi mpenza. Monsieur Mende oza koloba ke bapays ya Union africaine ou Union européenne baa na droit basingérer na makambo ya République démocratique du Congo te. Bonga na tuna siko ntango oyaka na barebelle na 97 na musée Laurent Désiré Kabila ntango wana mboka na biso Zaïre ezalaki état souverain yo kotaki na mboka na biso Zaïre na barebelle nena bapesaka permission bokotaki ataki rebelle toyaki état souverain ti banda bitumba wana to vivre 32 ans na Mobutu à part la guerre à Chaba wana jamais depuis 1900 agressant état moko neti République du Zaïre ou le RDC jamais agressant état moko ya Afrique ndenge gouvernement wana o bino boya nango depuis 1997 ti lelo jamais bataka pays moko ya Afrique ndenge wana. Tout ça toujours ça la boye na mboka na biso c'est tout biso to libanda to oyo ba vérité pour les gamins batu mingi bana kati ya mboka na biso wana RDC. Tant ba plus de 15 millions de morts même si ils ont objectivité ils ont vrai bino bokota na mboka na biso nena ba pesa ka bino droit ya s'ingérer na mboka na biso wana mutu moko te Mobutu était au pouvoir. Oh, bien, vous savez, vous avez la dictature. Tout le bâté. Monsieur Mende. Oui, puis, vous avez mais au bout de la dans le terme awa, droit d'ingérence dans Google. Balobini, faculté d'intervention sur le territoire d'un État que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'attribue ou autorise lorsque des violations graves des droits humanitaires ou des droits de l'homme s'y commettent. Le droit d'ingérence est apparu en 1990 à l'initiative de la diplomatie française. Le données na bloqué on a Google Natalia mo. Mais chaque fois le baga na landara mais muto ya za porte-parole à gouvernement comment ça bossa na ke droit d'ingérence c'est dans le monde. Na kosala courrier moko na ONU pour nous rappeler bango ba appliquer droit d'ingérence pour na RDC o bino bobeka République démocratique du Congo biso toujours valoriser République du Zaïre pour passer au Congo ça na mon lelo et ça qui peut monter na temps République du Zaïre. Moi je préfère dire République démocratique du Congo, nous préférons dans le bas, République démocratique du Congo. C'est la démocratie. Bah, besoin marteau, bah, besoin armes blanches, bah, qui biba pas ou pas sur la décoration, mais tout. Oh. Il y a un épisode, mais c'est même de rappeler que droit d'ingérence existe dans le monde. So ba déconner to lo baka na Congo na panza sama Congo awa tant to ça l'émission toujours souhaiter o bazo landa biso ba internaute ou ba téléspectateur bon landa biso na bokebi bino tant bo poser biso ba question bo tu biso ba question to même par téléphone même pas na ba email ni bo tu biso ba question même na ba commentaire makamzo to ba prendre pas na bino biso be soué na biso ezali ke o bazo landa biso bo recevoir ebele etika la pape na bino ndenge kaka ba pasteur basala ka mutu biso moi pasa na kae azokoma oyo za la possibilité sombi kae na azakokoma lelo to soli makambo ya ingérence droit d'ingérence na mokili donc ba pays ya ONU baza na droit ba s'ingérer na likambo ya pays mosusu tango ke
ba autorité à pays wana baza pour violer ba droit de l'homme, ba droit à citoyen na bango. Ba pays ya ONU baza na droit même soki ONU conseil de sécurité a signé atinda ba soldat ba ya ko bundisa ba autorité oyo bazo respecter peuple na bango te. Élection et tout le cas et mon nango ke boyibi na bino. Vous savez la nomination. La preuve en est que bato belé à d'origine rwandaise, ça la propagande pété. Mais comment on va ebimi, jouité, comment on va ebimi. C'est tout ce que j'allais vous rappeler, M. Mende. Tant aux Zoloba, Ermogo, Talaga Sima, Zonga Moto. Il y a un gars qui a dit M. Mende, en wana kapona lelo. Peuple congolais paye, en wana qui a rappelé bino. Oba ebité, oba ebi. Na rappelé bino, oba ebité, boye bango ke. Oni azana droit, il y a pour intervenir dans la République démocratique du Congo selon M. Mende. Mais la démocratie, c'est un Union africaine a l'obité que l'élection, nous avons suspendre pour proclamer Félix Tshisekedi président il y a RDC ou député qu'on nommé qu'on proclamer revoir bulletin l'élection pour proclamer nani a gagné qui nomination exalatée. En tout cas, vous s'abonner et belé na Panza Sangwa Congo et vous allez prendre intérêt pour l'intérêt na bisopé. À la prochaine occasion, vous avez de Kouloutou Magellan. Bye. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Idéologie à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous maman, global PM Express. On peut toujours artiste, Oyo, nous avons toujours battu dans idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fret, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh, Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et nos images au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant l'idéologie en vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les toujours dans la colis, tous les fret dans conteneur, les fret maritimes, dans les fret aériennes ou tout dans l'avion. Tout dans la petit colis express où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, au salle marano sur la kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien les lots, aux huiles les lots. Vitesse diffusée. Global Express, bas côté les masses.